Donc on dirait eloko moko mabe ezo salema. Na vandi bo même misu nanga, c'était une vision. Na moni likolo échangé. Donc epesi lokola ba image moko mabe comme lokola rouge comme esalanga somo. Tango esalinga bonga surtout ki bona oh ninyo yo. Or c'était un signe. Voilà qui na kota na profondeur na bondela pona ko éviter le koani. Yango mona zo bondela bana nzambe, il faut éviter la distraction. Tango to lala kana pongi ba ko changer biso bana. Moi so akufela ki mwana aya changer o mwana. Le 10 eleki le 11 kuna na rostand mwana nga kufi na mai. Na ko ba sango wana le 12 na la mugu na église na lobi non na kende akenda fukura na baninga. Oui na baninga. Oh ya yebi mai koleka baninga. Akenda mai na 14h, oh akenda mai na 14h te. Akenda mai na tongo, mais ce jour là akenda mai na 14h. Ezaki mai to piscine Tony. Non, ezalaki fleuve na bino ya Rostand wana. Na Rostand, mayo batu na Belgique, ba jouera baptême, mayo batu ba sukola la plage wana. C'était la plage. Dakendaka wana. Donc tu as confié le 11, ezalaka pe mystère moi nango. Balobi na dimanche dans l'église ayembaki makasi le dimanche là. C'est comme s'il faisait des signes. Voilà. Et nazo tambola ka on a pareil à fermé Kinshasa. Bazo benga ba bisa bazo zwanga te. Donc on a commis likolo. Na esolo binanga na kendo tala ye pa na bango. Mama kulutu na ye. Ma kulutu na ye. Tino kendo ba bazo tanga na balabala. Ba bazo tanga na balabala. Tala papa mwana wana kufi yeyo. Ngana zo ye bate. Nena komi wana bo na oh mwana yo akufa. Abeli yo Tony. Oh askina osokola na mai na tuni bango. Bazaki batu ebele na baninga na ye. Pourquoi kaka ye atikala na mai? Et bazanga réponse à kopesa ngai. Eloko wana esalaka nga passe akufa na kati ya 21 jours. Pour na bango falaki na kanga prière. Na boma prière à 21 jours. Akufa donc le bama na bomi mwana na simbikisi on a lekisi des pages na nga penja yango wana. Na sala 3 mois na lala kapongi te. 3 mois. Na lala 4 heures pour na lala pe funa mela mwa biloko pour na lala. Donc ça nga pasti lelo na regitaka ye. Papa lo ba bien o mela mwa biloko ba okazolo ko mela diamba Tony. Bandini bakate lo ba bien funa mela mwa kix ya pongi pona lala. Tango bina mela mwa biloko ko mela ki diamba on dio meli masanga. Mosala nzamba mela ka diamba te. Lo ba bien papa o se jamais au réseau social. Mosala nzambe te mosala nzamba ko mela diamba te. Akomela pe cigarette te, akomela pe na bakisi na tumbako. Na bakisi na tumbako, na bakisi na drogue. Mosala nzamba akomela tumbako te. Te akomela tumbako da drogue ti. E boso ezane dina kaya maladi. Aza maladi mo boye senga kiacha tumbako. Olobi bien malade, c'est pour un temps. OK. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Même Paul a dit Timothée, abine estomac na wana mela mwa vino. Oyoki? Olandi hein? Olandi papa. Abi whisky te. Mais ayebisi Timothée le kolo zo souffrir l'estomac. Mela mwa vin. Donc il y a d'autres choses je peux contribuer à la santé. Maman ça passe. Sonifère. Loba papa. Na ningai ko bon sapoter na po ba interpréter mabe. Non, le problème c'est quoi? Maman Jeanne, to loba lilo ngomoni ngai nazote ya bino makambo ezali vérité. Bible lobi c'est la vérité qui va vous affranchir. Makambo ya kolia, makambo ya komela. Bible pekisi biso angote.
Paul alobi mutu ta sambisa bino na etali kolia komela. Eza makambo moko eza na salute. Si tu veux boire, si tu veux manger, fais-le chez toi. Donc mosala nzamba kombela na ye masanga mais na ndaku na ye. C'est ça. Oya melaka wana. Oya zo mela wana ngai te. Oya zo mela wana abetsa batuli bakute. Asala ngombe na ndaku na ye. Il peut le faire ça. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Au sujet de manger, au sujet de boire, muta tungisa binote. Ce qu'on t'a dit dans le livre Corinthiens, parce qu'on met la scène à 20 langues sac. Parce que banda ko langue Paul a bisi bango, ce que bolingi bo mela, boko no mela banda kuna bino. Donc na tindi muta mela masangate, na tindi muta langue mais oya mela kana ye moi voilà, c'est une vérité qui s'entête na biso et le kalilo banzambe te. Donc c'est un peu ça. Donc Bible est en équilibre. Il peut prendre son vin pour allier bien pour la digestion. Même la banda qu'on a bien en poto. Donc na moni quoi apôtre beaucoup le quoi deux personnes quand on va parler ba biso vérité na makambo yo kana denilis. Ah te que ça sera là été. Que ça sera là été. Balekaka balobake komela kene te batu bana se ba mata na ona ya malengo asi malengo ba droit non ma copine le problème il y a des milliers auza na ba question maman Gisèle azana bana nzape bele bazana et papa ba matelo tout à l'heure ngai te. Donc papa lobi soki mutali ngomela ba o bomela kawana o komela no na kati ndaku no Bible o totanga ka banda Genèse. Oui, ne sois pas scandale, ne sois pas scandale. Ne sois pas na lobi ya mama Jean. Na lobi. Tango bino bolata ka ba versas wana. Bolata ba koma wana. Et koma mi wapi. Donc kolia ka ndé eza mabe. Même il fufu soro lango mingi eza mabeti. Tout excès à ma baie, tout excès. Nabanda kuna bino ba vin zangitin, ba whisky zangitin. Na ba saison ya malili wana loka botoko na malili boy. Sibo melaka yango. Nanda kuna nge zangi. Sibo yo so zangi gloire au Seigneur. Nabanda ba tumusu ezali. Ouais, ça dépend. Na boyinde le kamba Deniles. Na boyinde ka Deniles azana mission. Amen, amen. Ok, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas bon. Amen. Occasion de shit ya bana nzambe belé. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas Ce bon. n'est pas bon. Mais to sambela pona ye, nzamba secourir ye, nzamba soutenir ye, azonga na bonne conscience. Pour ba to mingi ba bungisi la bonne conscience dans l'évangile. Amen. Ok, merci apôtre. Donc, kokendi ya mwana wana ndesalanga pasi. Ah, lika mwana, ouais. Nzambe a fortifié. Yango ndesalanga pasi na regretaka. Nzambe molimo ne pe malakimia. L'Éternel a décidé ainsi. Nzambe a zalukumu. Ok, apôtre toleki. Toleki toye basukusu elo témoignage ni o apôtre zanango o nzamba sale bien. Likambo mo pe apôtre talaka soki abi pina likambo so nzamba yaki te na secours eloko moko malonge linga eleka te. Bonne souvenir na parcours na yo na nzambe. Après question oyo natiki bandeko ba mati ba o bako mata déjà bona ba question bo senga dia demande pas après comme ko après apôtre ko répondre question oyo natiki bino ba question. Eloko mutu eza na yebi nzambe koyeba nzambe pesemeli moto nyonso te. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce na kati ya famille na biso na origine ya bokoko na biso. Mama Jeanne papa koko na nga mobali pe komone Masamba. Ok. Ndoi na nga koko aboti mama na ngai komone Masamba. Donc na généalogie na ye. Tapoter s'il vous plaît, tapoter. Amen. Mosala nzambe ya liboso na kati ya famille eza ngai. Amen. Baso bayende sima.
Amen. Ndia na ngai na koti bonzambe na famille. Do yom to bundi bitumba ngo amen. Bonzambe oui, nga na bundi bitumba na makambo wana. Mais je me souviens mokolo moko nazo kende mangengenge. Nakende mangengenge. Azali na bana basi moko 4. Nga moko na bana basi 4. Tokende mangengenge. Siko tellement mangengenge ezalaka musika. Place tokiti na makadamu. Okoma na ngomba. Ekotambola 3 heures na makolo. Ok. Siko mangengenge ya seri wana ezali lokola lelo te. Basala baskalier. O wana ezalaki okoki mpe okwei osimbi singo ozomata orate mpe okwei na se okufi. Mangengenge wana. Kutu bandeko na matala bango kutu bamusulu ba na poto. Algari aza na poto, Angela aza na poto, ba ebele ba famille mobimba na bakenda poto. Yo kote na ngolu wana ozala. Erreur wana tosalaka tokendaka ngombango na jeune. Totamboli ko bana basi mba liboso balembi. Na biboka mata ba sac na bino nyonso bo pesa ngai. Na surtout les 4 sacs ba koma à l'école, nga comme un leader, Nzambe apesa nga ba capacité na kendaka déjà na mimi yango. Na mimi ba sac po ba koma léger. Totamboli to comme siko pembeni pena mangengenge. Toujours ba mingongo zo ba musika ba fena ba bi papa en tout cas kuna tokokoka te to sambela kaka awa ebongo tozonga nga lobi te mission toyaki faut tokoma kuna likolo. Amen. Et nayebisi Nzambe Seigneur envoie-moi quelqu'un oyo akoya soutenir biso tokoma na ngomba. Nayebisi Nzambe au fond de moi Seigneur tokosuka awa te, envoie-moi quelqu'un oyo akoya koyede biso asimba mibale nga place mibale tomata na ngomba. Après cette prière, namoni papa moko mukolo abimi wana na nzambala alataki manto na kana ye. Azali lokola bato bababa. Abando beta biso profession wana. Botika masumu bosala boye ngombo eza pona boya asakoli. Et naebisi ye papa ede biso tokoma ti likolo. Abando ede biso papa tokomi ti likolo pena ngomba. Siko algari mwana nga wana abi papa tango tokomi likolo akitisi sac azofongola akamati $15. Abi papa pesa papa ede biso. Obi ke na zimbongo na baluka boye papa wana zate. Non, Jésus-Christ. Je vous dis des choses. Lui-même à personne. Amen. Papa wana zate. Na kiti na landi be mutu wana zate. Et j'ai compris que Nzamba yoka le sambo. Plusieurs manières à rotala biso wa le sambo. Donc le sambo futaka. Donc j'ai compris que un ange ayaki na ndenge ya nzoto boye. Osoka lataki bilamba pe na mapapu. Tulunga to kima. Tulunga to ganga. Mayaki lo lenga moto apesi biso prophétie. Alobina biso ndenge boko bonga. Abi botika mabe. Bobanga kotambola Nzambe. Debo zoana ngomba oyo. Bokanga na Nzambe. Botika masumu. Bato nazaki na bango bazaki na viwana. Via ekobo, via bibala batu, via makambo bele. Mamoni Nzambe à personne. Amen. Voilà. On a bossé dans le coin là. Donc Dieu nous a dit. Ok, namoni pe présence. J'ai vu la présence de notre papa, pasteur Junior Pankia. Papa, tu peux monter. Donc, on a la place à la liberté au Mata. Maman Gisèle Mata, apôtre Ewana, maman fille Malengo, la servante de Dieu, apôtre Ewana, na habité soto banana nani. Wa kobi ko banda, tout na ba akela apôtre ba question. Nasi batunyo sotoza to landi apôtre bien ma Gisèle. Mata ya fille.
Oui. Ya malengo apôtre ye wana oyoki ye te. Nayoki. Tuna ba question yo za Ya malengo. Ya malengo. Ya malengo. Ye ka apôtre alembiso déjà ya malengo. Pole. Ya malengo. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Ok, merci papa, merci. Comment allez-vous? Oui, on est là. Ya malengo le maman makasi Dieu nous Ok, protège. d'accord. Ya malengo français le kate puis yo za bobandi ba français makasi. Ouais, mais c'est la langue que non, y a pas je problème. maîtrise. C'est la langue Loba. En fait, c'est la langue que je suis plus à l'aise. Ok, vas-y ma chérie. Mais je vous écoute, maman, je vous écoute. Je vais mixer, je vais parler lingala tantôt français, je vais alterner en fait. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. On est là. Bah écoutez, avec l'assistance du Saint-Esprit. Moi, en fait, j'ai commencé le live un peu tard parce que je sortais du boulot. Donc, j'ai pas suivi le début. Mais en cours de route, lundi au cas en cours de route, moi, je vais juste mettre de l'emphase, je vais juste épingler l'histoire que vous avez parlé par rapport à la mort de l'enfant. Alors, moi, ma question, elle est celle-ci. Est-ce que c'est votre enfant biologique ou spirituel, en fait? C'est mon premier fils, le fils de ma jeunesse, Shekina. Shekina Vena. Moi, na bimina michopo na ngai. Na botie na 2000. Nazalaki Yesu ayete. Etenga rébellion. Na 2001, Shekina botami. Wow. D'accord. Akufi na 20 ans. Wow. Tala moi na 20 ans. D'accord. Madiminaki âge à 3 ans. Akufi na 20 ans. Akomaki gabarding lokola ngai. Akufi na ne ya diplôme na ye. Binga mwana. Alala. Minga omoni bodan alongwaki penza abimaki na mode na biso ba congolais asatachaki pena koma lokola mwa mundele na cet enfant là balongola ye po bayebisaki balongola kombo na ye balongola ye vena bamoni ke soki abongi akosalisa nga papa na ye omoni bitumba donc balobi longola kombo ya vena bapese kombo mosusu. Et c'est là où maintenant va commander bandaki yango abi non moi je suis Vena Shekina Vena pour bakenda 7 mais na bango nyonso ye nazalaki na étoile tant mwana wana botami na Congo tozalaki na 4 vice-présidents na mboka oyo na bandaki kosakola mpona ye il sera le 5e vice-président donc na bamwana bandaki koloma malamu likolo na ye étoile na ye mpe ngengi ale nde na mai bake histoire ne mpe vrai na yebaka te soki baninga na ye baboma ye soki bato bakanaki bandeko na ye bamoni bandeko na ye te baye babomi comme revanche nde nayebaka mpenza te nde na sens wana bapesa explication te papa akufa na bapesanga ti lelo kudu bapesa ata compte rendu te assurance médicale ndenge bafuta ti lelo na nde bakunda mwana ti lelo donc rien même $100 nasala matanga bapesangi eloko moko te donc nzambe kaka asala oyo nde bango bamoni basala même euro même $100 mpona organiser matanga donc motema ya bato eza compliqué motema ya bato eza makambo ebele yango moni nzambe kaka azokonsole soki obeti ya mama malenga malengo soki obeti na New Soleil TV malengo soki obeti na New Soleil TV okomi Shekina okomona New Soleil TV eza na si je crois bien na Belgique nde balekisaka ngo en direct baye kopesa ngai nini wana nayingaka naluwe comment on appelle ça écran géant mpo eleka en direct bapima ngai New Soleil TV il fallait kingana ke représenter okuna voilà oui mama azali palaki bachangea date bachange bakenda babenga na bango donc esala nga mpasi mama malengo nalelaka na butu najemisaka na malengo oyo paster amwano David ok ya malengo question ka moko David Stani oui j'avais juste cette question je voulais savoir si c'était son enfant biologique parce que comme
il n'avait pas précisé, donc je pensais peut-être que c'était un enfant spirituel. Non, pour l'instant, ils sont restés 3. D'accord. Ils sont restés 3. Il y avait Shekina, il y a Saint-Tété maintenant qui est à la maison. Shekina, c'est un garçon. Saint-Tété aussi, c'est un garçon. Et Alliance, c'est une fille. Et Divina, c'est aussi une fille. Maintenant, ils sont restés 3 à la maison. Ok. Bah écoutez, moi, c'était la seule question que je pouvais poser parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup... en fait, ça m'a beaucoup affecté parce que moi, j'ai eu aussi à perdre un être très cher. Oui. Où, je connais la douleur. Oui, oui. Je ne dormais pas, maman Malengo. J'ai fait 3 mois, je ne dormais pas. Je sais ce que c'est. Je suis passée par là l'année dernière également. J'ai perdu peur. J'étais très très proche de moi. Donc je connais cette douleur. Donc c'est pour ça que je me suis permis de demander si c'était votre enfant idéologique ou spirituel, parce que je sais ce que c'est le fait de perdre un être cher, un enfant, une sœur, un mari, tout ça. Donc là, j'avoue. Tapoter. Le jour de la nouvelle, le jour où j'ai reçu la nouvelle, c'est comme si je n'avais plus les intestins. J'ai fait 3 jours sans manger. Appétit exaté. Bakomi ko lobangana lia na makasi. Nazo kende côte balandi ngai bakangi ngai. C'était comme si le jour de la nouvelle. Donc michopo longwe. J'ai fait 3 jours sans manger. Appétit exaté. Na bandi ko kende ko donc nazo bate bolanda ye balandi ngai bakangi ngai. Donc c'était vraiment fort pour moi. Et na ko bosana eloko wana te. Et pota makasi yango wana, mais nangolo nzambe tozo sambela ye, lui-même connaît le pourquoi. Il est le maître des temps et des circonstances. Alors bito kumisa ye kaka, donc nous sommes là que pour le vénérer. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Amen. Merci maman. Merci à vous. Bah, c'était ma question en fait. Oui, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Si jamais j'ai une autre question, je reviendrai vers vous. Mais pour l'instant, que Dieu vous bénisse maman, que Dieu vous bénisse. Ok, ma Gisèle. Oui. Bonsoir, papa. Bonsoir, Mozizo. Maman Langa Mozizo. Papa, quand tu reviens, benga rango de temps en temps, Mozizo. Vraiment, toza kopambola ma papa, toza kopambola ma sepeli mingi penza. Na sepeli mingi na ba question, ba réponse pe malgré la réponse te ça y préparé, donc vraiment c'est du live. Vraiment na papa pas répondre on a ndenge sengeli penza, donc atatumani en tout cas papa question na ngeza boye motuna moko ezalaka bon na bonzambe toujours mais ndenge olobi tozaka bana nzambe tokweyaka pe ntango mosusu eza na bato mosusu aza na ministère. Mais ministère epesameli ye, ça veut dire vision oyo azwa eza ya yo mobali. Par exemple papa na biso apôtre oza wana vision eza ya yo. Otangaki koma mama tout à l'heure, mama na bosani koma mama so Mama Naomi. Oui. Merci papa. Vision ezali ya yo papa. Mais eza na ndenge tozo komonela mutu mususu vision eza ya mobali par exemple. Mais mobali moi zonga na esima tika na vision ngo pa mama Naomi. Mama Naomi nde akoma ko mema vision ngo doki et to comprendre susu te. Est-ce que vision ezalaki ya mama Naomi to papa zo lembane vision ngo azo kokane lisu te? Oh peut-être ngai moi ete mama yo ya otaka ngai poa et comme nango ya mama Naomi, mais mama Naomi abengami nanu te po biso na minito ebi papa na biso apôtre na biso. Mama Naomi tant soko yiko lendi saka ba mama na mupanzi popé saka biso ba mama mo ba réunion ba mama makamu tout. Mais papa apôtre vision eza yo. Ministère eza yo. Pourquoi leo na bangomba lelo tokomi komona on dirait na habite soki ba lembi na bango soki ndongo lobi ke ya solo ba sala nzambe misu ba mona kapasi mama lelo nga leo na ko prier vete mama yo bondela pona bango mama nga est-ce que ça fatigue wana mutu sala ke ba céder na bango ba place yango ba ministère yango comme na ngo nesi ya basi na bango to nini papa
so ko éclaircir biso wana mwa moke. Merci maman Mosizo. Merci maman. Et là on a le biais aux a raison na yo. D'abord le ministère des fardeau. Les fardeau nzambe apesi na mosali na ye. Les fardeau nzambe apesi na mosali na ye. Oui maman Jeanne lobini. Non, non, signalé maman Jeanne. Yo lo banao. OK. Non, c'est un tapotage. Maman Gisèle. Oui papa. Soko moni bongo. Moi ça comme ko prendre le dessus ou le devant. Mingi Merci. moi si azana moi ça na force mingi. Ka moi si azana na mambongo mingi. Le ministère wana ekende liboso te. Ata batu bavandi suka bando okende. Moni. Lokola ngai mama Naomi aza protocole. Arote ate pa na ngai. Voilà. Ma Gisèle wana question pour ngai na pasteur chez Ibete Tony. Ah! Ma Gisèle na tuni pas question en général. Na tuni pas en général pena yo ebika. Po mona ka mama puto moni ka mama bimaka mkomsu na cher boy. Ka po za mama ali aye na ka bonga bani ka côté. Wana za faiblesse. Pasteur azana ba. Voilà. Exactement papa. Oui. Bon papa na kati ngo maloba te na ngana loba ko ngulika mo e matinga na mutu. Mususu ezalaka mobali aza visionnaire. Mais moi si pe azana ministère. Omoni, moi si pas un appel, pardon. Moi si pas un appel. Azo travailler na sima mobali na ye. Mibali e pona ngana monaka eza mibali ya ko compter. Po mona pena ke mobali atikeli moi si ne place. Mobali azo ndima ministère à moi si. Ezalaka basi. Na konta eza peut-être maman Kabasele. Moni mama Kabasele. Ministre eza mobali na ye. Mais moi si pe aza na vision. Mais si kon lokola mobali atali eloko eza na kati ya mwasi ne eza makasi eloko wana eza na kati ya mwasi ne ezobima mobali akokanga ngo te yo bapapa mosusu bapasela nzambe mosusu bakanganga basi na bango bazongisi esima. Mais soki mwasi akomi komata aza liboso na contrôle ya mobali eza pe mabeti. Omoni sikoyo na kati otuneli na kati pardon pour apporter na kati yote. Naka o na si on a ombe kokota mwa muke na pasteur Cheribe pa ye a oride biso. Omoni nazo comprendre yo na place na yo. Eza bongo. Eza lo ba papa. Kati bon ezaboye. C'est l'homme de Dieu qui est le visionnaire. Aux Hollandais, si la femme doit parler, il doit parler au nom de son mari. C'est ça la logique des choses. Ouais, c'est ça la comprendre. Il faut aller à Sarabatuke, naza na se ya mobali. Na se ya mobali nanga, c'est ça. Ça komi koboya na sa mobali na ye, wande komi mabe. Mais papa, s'il te plaît, Moussous ezaka se mobile, moi c'est comme boyate. Moussous ezaka tellement eloko nzanga na ebi musela nzambe mo à la France. Aza pasteur, qui peut na moi si au moins c'est aza ministre, yé moko pa à sala ordination, on dit ça, ordination ya moi si na ye. À moi c'est comme évangéliste, na ebi couple à Paris. Mais si ko eloko o nzambe atia na kati ya mwasi telime eza makasi eta comment osala ndeni bajour ya bakilt papa yoka bajour mobali mpe azalaki na ye mpe azalaki na nsima mwasi na ye atelemaki na permission mobali landanga bien mobali mpe abandeki kosoutenir ministère ya mwasi mais komaki na ntango moko boye eloko oyo nzambe atia na kati ya mwasi elekai makasi ekoma osala ndeni soki dimanche wana mobali atikeli mwasi cher omona bato baye ebele bato jour wana soki oyebike mama moto oteya bato baye ebele soki jour wana eyokani bana église bayebi ke serviteur kingandi mpo ezalaka na batourda bapapa motu basalaka ya lingomba basalaka liste alobi ke dimanche le 15 kingandi dimanche le 20 kingandi so bajour ya bato wana mosusu bato baoya te ozolanda sikoyo ezalaki na bajour oyo mwasi abanda kosala baévénement
ba jour ya événement moi si au moins la plainte na porte mobala komo kota keto akomba moi c'est comme mata mingi na ministère na ye mobala komo tika na se mobala lobeza la moi si nanga ko mata te akoki kokende likolo te nga natika na se mobali ye mobala lobenda moi si c'est ça monsieur ezaka par jalousie na yebi te soki pasteur Chériba aza na ko bakisa eloko. C'est ça. Hein. Toza ndeko musu na se il faut aloba pe. Na yebi te so ndeko akoloba pe papa alobi après. Ndeko aza na se kombo eza te kombo nini yaya? Akomi ka se. Ma chérie se. On dirait so yoka biso goûter pasteur loba non. Pasteur Chériba. Ouais, shalom à tous. Shalom papa. Shalom papa. Shalom apôtre. Oui, shalom papa. Amen, maman Jeanne. Shalom papa. Shalom maman Gisèle. Shalom papa. Shalom Malengo. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Boli misanga na bimaki kokota nda kune surtout yango na désir vraiment malamu te makambo apôtre alobi na lokola za mosala na Nzambe d'abord toyambi ye na double honneur et puis toujours poser question na qualité na ye ya apôtre. Amen. Soki nakoki intervenir Amen. Oyoko papa. na likambo oyo otuni apôtre oyo apôtre aza clair maman Jeanne posa clair seulement que eyosenga to comprendre voix ya Nzambe c'est-à-dire eza nango simple soki pasteur visionnaire soit aza mobali cela n'empêche pas que soki mama mpaka na grâce oyo Nzambe atie kati na ye akoki ne mpe koevre. Problème surtout eza wana eza que si réellement mwasi na bisika oyo papa aza établi lokola l'ange de l'église et que maman aza vraiment na likambo ya Nzambe, c'est ça maintenant le problème. Pour kobonela Nzambe et Nzambe vraiment atalisa biso à travers son esprit que maman penza aza pe na appel, ça c'est bien. Mais scanner les alaka, ceux qui, moi, c'est un appel, et écoute, c'est des ordres. Même si, moi, si, à ça un appel, mais papa a toujours une orientation. Papa a toujours une orientation. On appelle cet exemple, Moko, ils sont pas tellement compatibles, mais je crois, ils ont quand même même idée, tout le monde qui couple au langue. Le couple langue, ça c'était la femme qui avait la vision, mais au moment qui malgré tout ce qu'elle faisait, dans Moussala Nzambe, papa avait toujours on a pour la orientation. Donc papa qui a la base, on a pour sa orientation. Surtout que dans le couple Moussous Otoyebi, Ningi, la musique gospel, tout le monde a Sœur Laure, na papa Christian, le fait papa Christian, na Sœur Laure. Base ezala nanu frère Christian on a supposé bato oyo na yebi tokani mwa moke na bango na ba début ya Laure parce que moi j'ai connu Laure aza non musicienne te aza ka sœur en Christ tout ça église moko mais frère Christian nde azaki formé na likabo ya encadrement donc sœur Laure aza moto liboso te oyo frère Christian a 4 ans ntango akutaki na sœur Laure ali koencadre ye et akomprenaki na sœur Laure ana likabo oyo ezoganga puisque oyo aye atikeli espace mais frère Christian aza toujours wana azaka toujours wana mpona kopesa baorientation mpona kopesa ye banzembo mingi bayembaka wana à 90% ezaka frère Christian mais il faut vraiment aussi rassurer est-ce que moi si eza vraiment un appel parce que moi si ata so un appel on a zéro faible connaissance na ngai par rapport à makambo on a vivre na mboka oyo totamboli na Kinshasa nayebi te na mikili mosusu nayebi te na France na communauté nayebi te mais on remarque que mwasi kaka na ministère
ceux qui azana mobile te na moto ko orienté te et ministère wana eza pas si pour que le musika pardon ezalaka mingi amen eza vraiment pas si au monde ministère au moins si azaka ye moko établi et que mobile n'a frère quand l'église ministère on est toujours des ordres au monde les cabo on nzamba pese biso mibale mususu apesi bino te naturellement na neki bomoto makambo mususu nzambe pa pesa bino ba mama apesa pe biso te papa ata lobine loko te mais misu na ye kaka ezoko arranger nyonso na kati ya église je pense que apôtre azawana a contredire ngai te misu kaka ya apôtre na kati ya église na ye misu kaka alobi loko te misu papa teli biso lelo déjà et arranger makambo nyonso tout place bêtise là qui c'est ebongi déjà donc protocole ye moi bon signer lamba na ye déjà propre pour voilà musique c'est bongi déjà bon on attend mususu bino ba mama musique c'est bongi déjà ba mongo tu ba nede ou ba organe misu kaka ya apôtre monika ba mongo ba bongi déjà ba comprendre le langage omoni l'autorité là et utaka na mobile ba idée ce mi ba to ba pena mingi te omona kaka idée moko ko pesa c'est-à-dire dans la tête dans la place mo ba bengi singa to na yembi ba paya déjà ba bika ke mobile ne wana déjà il arrangé au moins tout solo ko la ba ko mikolo déjà ba bika mobile ne wana et c'est bon sima mebele parce que ceux qui église o na église moko Pauline Sanga eza na lemba quand riche l'église wana apôtre baza na mama moko aza wana aza penza maboko pete donatrice aza membre ya PPRD na bombi kombo na ye aza penza na autorité mwa makasi ya mboka na biso mokolo mosusu alingaka bato makasi alingaka soki abengi so na église na yo ndenge akoyamba yo akokabela yo aza vraiment na makoki mokolo mosusu ndenge azalaka gentil ndenge wana na église frère Mike Kalambai mokolo mosusu aye ntango aye na église gentillesse asere ya mama na biso wana esali ke Mike akanisaki ndenge mosusu mama na bisi ye omoni na PPRD bacampagne nyonso tu bacampagne politique nyonso tu nde tobengisa bato yo onoya lisusu te abi yo okoya lisusu te babenga yo te omoni frère abosanaki akanisaki gentillesse ya mama eza te mosusu faiblesse na ye omoni na bibo pourquoi parce que ayengaki nano ameka soki mama wana apalaki ne faible omoni anapota mpe na g ya frère moi ce qui s'engage avec comme frère Mike ça quand rapport et ça biso moi lumière mamto roba donc c'est ça c'est-à-dire même dans la dimension spirituelle maman okolo ba no makambo mais ils ont makambo susu et c'est ngaka mo ba des fois ça la wana on tout ça la sagesse mo on zama pesa biso apesa ngo bino ba mama te bino ba mama pesa na lisu moko on zama pesa bino peut-être apesa biso te mais na kokamba église esengaka penza mobali mama kozali wana papa aza wana alobaka ne mingi te mama aza wana mais azodépendre toujours na hiérarchie to na vision ya papa donc peut-être yango wana merci vraiment révérend ok merci révérend en ajouter loko moko allo mama Jeanne allo papa toyoko mambo sérieux bandi toyoko idée oyo lobaki wana ke soki mwasi aye église etondaka soki papa tei église ekitaka makambo wana bible esalamaka te na Corinthiens bandimi mpo na Polos bamosusu mpo na Paul c'est le désordre dans une église Paul alobi pourquoi bamosusu baza mpo na Polos bamosusu Barabas alobi oyo aloni oyo abaloli c'est Dieu qui arrose l'église ya Nzambe kotambola bongo te soki mama aye bato bayebele soki papa aye bato bayemuke c'est le désordre souci ya leader nyonso bana na ye fo baleka ye bana fo basala plus koleka wana papa na kati maloba te wana ba leader ya mtema malamu lelo ba leader lelo ya Android lelo et comment son mwana bandi opima ye papa comme benda mwana kaka fina mwana il faut
Gazo le la Bible. Kasi tolo pe la Bible biso nyonso. Papa. Tozomona wana l'église. Nazoya tina koma wana. Nazoya tina koma wana. Kende pe mwa muke kote ya batu pe ba normal. Kasite. Muso kende kote basala nzambe mingi. Te omoni siko un vrai leader. Soka moni mwana oyo. Akomi na ba capacité. Akozoye. Atindi ekeno sala biso. Okedo mete mususu kuna. Po o étouffer te. Po benda na guerre te. Po soza po étouffer. Akobima kokele na batu. Ok. Akobima okele na batu. Donc c'est branche mususu. Akero sala cellule. Abonoro kutu na kombo na yo. Bokamati bakiti bopesi. Bokamati place bolukele. Bolimisa pona tangi kombo. Tala lelo na Kinshasa wa. Ba Philadelphie ndenge tondi. Tala bala borne ndenge tondi. Asi mobule do salama. Soko lobi okite okobima yo moko kotike donc nyonso bango basaleli yo bakamati babi pasteur kende bapesi yo bato. Eloko ezangi biso bata réveil nde yango wana. Siko kote papa na zolo ba kote papa. Soki oza papa na kati ya ndako, tu dois faire un effort oza likolo ya bana. Jamais papa mona kotuno quelque chose okoka te. Donc, ce qui papa, papa, il faut qu'on ait une recherche au bunda. Que ce qui est télémi, que non, ça c'est le père. Kotanga ya biso pasteur et c'est la kate. Moi, la grotte y a né ma cache à te, il peut pas vibrer. Mais quand le père prend la parole, il peut parler 2 mots, 3 mots. Il va sentir non, ça c'est un père. Père appelle ça qu'à vie. Le père donne la vie. Amen. Donc, ceux qui papa ont une faiblesse, il faut à salabakou, à luka partage, à luka prière, à l'accès toujours à papa. Et ça peut faiblesse. Et ça peut faiblesse. Donc, on a le bango wana, mais ba maman peut bazana ba ministère peut mettre ba papa. Soko sali likamboto mati, il faut on se le coup pas ya papa. Amen. Fozongisaka bato bamona keza yo to bamona keza onction ya papa na yo mabende ya basi pa ngo wana so komi ko vibrer on a zongisa connaître pas moto apesi te nde mabe yango wana nzamba pambola bino nana compléter apôtre nzamba pambola apôtre omoni exemple mosusu na ministère. On apprend chaque jour, hein, bon, je ne sais pas quoi apprendre au apôtre à lobby. Je peux faire la théologie ou l'étude biblique, mais surtout, dans l'apôtre à suivre pour moi, à bien prier. Moi, tant que je suis bon de là, nous avons à hauteur de soma comme sous là, c'est la ming sur la thé, ma thé, on a mon thé à thé. Peut-être dans le cas, si ma mouton a thé, on a évité que mon thé, tu vois. Très bien. Là, maintenant, c'est la prière. Très bien. Voilà. L'effort de la prière, Nzamba Lobaka. Elle est inspiration divine. Elle est qui même monté autant la Bible. Très bien. Parce que tout ça, lire la Bible et tout ça, la méditation. Au moment de la méditation, au moment où on Nzamba comme illuminé. Ça, c'est vrai parce que un père, lorsqu'il parle, tu sens vraiment ça, c'est un père. Au moment papa n'a bien cause à licencié, mais quand vous les licenciez, vous tirez la chimie, hein. La vie. Oui, ça c'est pas l'intelligence, mais ça maintenant c'est la haute sagesse. Amen. Moïse azaka mobali, mokolo mususu Moïse azaka mobali, et Aaron azaka mwasi. C'est-à-dire Aaron fa yo kamaloba oyo Moïse azoloba. Parce que Moïse a autorité devant l'église, devant l'assemblée, devant les enfants d'Israël. Dans le moment où sikoyo malgré qu'on a na langage facile, celui qui parlait, mais ban est-ce que baby que makambo yo malgré na langage facile. Papa akazi ya soko kanga micro. Papa akazi akanga micro. Loba pasteur. Ouais. Donc lorsqu'un père parle, on sentit qu'il y a au papa lobby. Avant multiplier na ba lobé belé te.
Très bien. Azanika peut-être bref quand il y a apôtre tout le bas. Mais on sentit qu'il y a un aimé prêt à le but. On a fait cet exemple. Il y a un de Congo dans Angola. En fait, c'est là il va à Congo. Papa Nabuso, il y a évangile parmi papa. Aza pena moto dans l'autorité makasi ayebani vraiment bonzambe. Nazaki occasion okutana ye et puis natunye ndenge ozo o pere ba miracle no tambu na ministère na yo na ba gloire tout la poser question na la réponse mo apesanga na ko comprendre na sima avant non calme talinga ti après bisingai il faut beaucoup prier. Donc la réponse on a la prière, on a CTT, la prière, on a la crainte en mais la prière comme ça au sérieux, la prière au fond de la porte, la prière comme donc habika ça n'a plus de prière. Donc c'est un peu ça peut être on a la prière apôtre Amagabalobi a une raison que bana bakoza na bango na connaissance et tout mais papa na bango il faut ça liko na bango so ba na 10 yo na 10,1 très bien bien mais il a un accent na yo ça c'est et baki c'est l'homme sous baki c'est l'homme sous donc ce que bana bango lo ba ko leka yo ils a rappelé bien té surtout bana oya ba introduit diboy ba kenonga na ko ko ka papa et aussi baté moni on a 4 épées dans l'église on a bana to mwasi to staff na yo pasteur moni mona mozo prier makasi kuti za occasion kuti lokana na communauté na ngana na église mona ko ma communauté la tindi yo tena mbanza ngungu très bien to tindi na mbanza ngungu parce que vous avez la grâce à Nzambe kende kuna moni parce que ngai mona selo na Nzambe na jusqu'au ngo tufinga ndenge ni papa ngai mona zana na mzutu makasi na mzutu makasi na selo na tête il faut qu'il place la kisa makasi na batala kende to tindi na bando côté kuna na mai ndombe côté na biso kuna keno côté kuna banda na yo moko yo kapasi na ngondi eza wana pasteur moko awa aza abosani komona Sita oui pasteur Sita en face dans après moi na ya silisi ba classe na tout après mon alongo na kaka ke côté ya malu côté après côté l'aéroport una ake kuna si moi na ya ko travail mon ake kuna mon ake muki akoli na église kaka ti ake kuna mukolo papa na kende kuna plein au papa na mona kuna et l'église na mère église à papa na wow entourage na yene surtout abengani bango abwa mitema mabe bovana nga bane bele bamule mona ko abotemi na misu na bino akonda misu na bino akei kuna zobanga kutu mwana ngai mwa bonne vie mwana nga ke ko souffrir et puis na mikonga kuna wina mikonga mais asa eloka sali ya ki génial na mikona mona zongi a mwana ma zongi c'est a ozomona donc ça la grâce qui déplace mususu bana musala nzambe et ça la paie bien la grâce sona la grâce qui déplace mususu bana musala nzambe et ça la paie bien la grâce sona la grâce qui déplace mususu bana musala nzambe et ça la paie bien la grâce sona la grâce qui déplace mususu bana musala nzambe micro merci na ceux qui on a apporté Maman Gisèle, bandela question na passer à kasi à côté. Ayo ka question no so à contribuer pe. Maman Gisèle. Maman Gisèle. Oui, bandela question na yo passer à kasi à côté. So qui a connu pour contribuer. Oui, papa. Oui,
Maman Jeanne, tu veux qu'on le suive? Matoro, tu veux qu'on sauter, hein? Oui, papa, yango na miluka. Ça va, Siko, ça va. Ça va, boyo kinga sikoyo, hein? Ok, c'est bon. Ah, nailobela ma Gisèle po micro ma Gisèle. Boyo kinga sikoyo. Papa Akasia ozawana. Pasteur Akasia. Papa Akasia ozawana. Donc ezangai. Pasteur Akasia. Moi Gisèle kanga micro. Donc ezangai. Pasteur Akasia. Moi Gisèle kanga micro ozawana. Donc ezangai. Maman Jeanne, tu veux qu'on sauter? Eh, ngai. Siko boyo kinga. Ou est-ce que tu veux que C'est bon. tu as un téléphone ou sous quand même? Eh, yango na kangi papa. Oui, maman Gisèle, qu'on va reposer question là. Ma Gisèle posé question. Oui. Ma Gisèle posé question. Ah, d'accord. Oui, n'a posé une question dans le biquet. Oui, ma Gisèle posé question. Ah, d'accord. Oui, n'a posé une question dans le biquet. Oui, ma Gisèle posé question. Il y a un ministère Oui, n'a posé une question dans le biquet. Il y a un ministère. Il y a eu papa Moukabonga Maki. Mais papa a commencé à faire la petite de la moitié classe, moitié naïto, maman pasteur classe. Avant maman pasteur, c'est là, nous nous avons plus que le devant. Nous avons mis au hasard visionnaire, à Zoma la Estima. Donc il y a quand même un maman, nous avons le visionnaire. Il y a aussi ça. Se retirar, mais il y a une question qui est facile, que ministère, que maman y a pas baillé, que la question, pourquoi la pasteur, basi na bango bakotaka bongo ata babengami te. Question nange ezalaki ndenge wana. Papa Kasi, oyoki me question. Namoni sous docteur Nassia. Oui. On comprend une question, hein? Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman Jeanne. Bonsoir, papa. Soki nalandi maman Gisèle, alobi que bien que na début ya question na ye, nazoyoka malamu te, compte tenu ya connexion, mais du moins, na pensée na ye za, pona nini ba pasteur mususu et puis na ba ministère mususu bazora pasi bachaka liboso même si moi si yango abengami te yango wana mongo wana okie bien et puis na makambo nyonso ekomaka kaka mama je crois yango wana ba question na ye ouais ok merci beaucoup pour la occasion pesinga ya répondre. Moi je pense que la bataille au il faudrait comprendre d'abord que les esprits les alaka répétitifs et puis bah esprit des ongaka. Alors la bataille au toza milimo l'engezaka opérationnel et les esprits depuis les temps anciens et depuis jeunesse jusqu'à maintenant, milimo et fonctionnera toujours. Ils ont l'esprit à Bakayen. Kayen a Koufa, Kayen Kenda, mais le même esprit, où il va animer Kayen, yango izonga na mukili pesa opérationnel. L'esprit va animer Batubal Kayen, et va animer les mecs,
moni le mec aza mwana ya Caïn, aza mwana ya Caïn oyoyo akotisi polygamie na mokili. C'est la première personne où il y a bandi makamba 2 femmes dans le monde, et ça le mec. Mais vous allez comprendre que dans la congrégation moussoussou, dans le ministère moussoussou, dans la doctrine moussoussou, bazo appuyer makambo ya 2 femmes. Et jusqu'à présent, pour comprendre que les esprits reviennent, ça makamba lelote, ba esprit ezongaka. Alors, sur ce, la question ya maman Gisèle, dans d'autres ministères, ceux qui ont remarqué, alors, au bon sanaté, tout au bon sanaté, maman Jeanne, dans le monde à l'élo, il faut comprendre que tous vivre en attendant à l'Odyssée. Dans le temps à l'Odyssée, ils attendent à 7e église. Ils attendent à 7e église, église où ils ont ni chaude, ils ont ni froide. Alors, il faut comprendre que l'apostasie, ils ont régné Makassi. Apostasie, ils ont simba monde. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui travaillent par complaisance. Il y a beaucoup de gens qui travaillent seulement pour travailler. Il y a d'autres gens qui travaillent pour le ventre. Et il y a d'autres gens qui travaillent par la vocation et l'appel. Et il y a d'autres gens qui travaillent aussi enfin que batwa mona bango. Ils ont un ministère, il y a ventre, ils ont un ministère, il y a médias, ils ont un ministère, il y a publication, ils ont un ministère, il y a visibilité, mais ils ont un ministère, il y a vie. Alors, pour aller droit au but, nous allons comprendre que autant il y a Hérode, Hérodias Sazalaki vivant, Hérodias Sazalaki vivant, vous allez comprendre que c'est Hérodias qui avait demandé la tête de Jean-Baptiste. Et directement, Hérode accepta qui, dans le même esprit, il y a battant, ils ont l'esprit où ils ont agi en attendant. C'est ainsi que la Bible Zoloba, le vrai va continuer le travail, le faux va continuer le travail. N'oubliez pas, parabole, il y a ivré na bleu. Il faut ivrer na bleu et croître, hein? Et jusqu'à ce que tant au Christ a glané, balongoli ivrer, bache ivrer na gauche, bache bleu na droite. Alors il faut comprendre que dans le monde il y a le vrai et il y a aussi le faux. Non. Dans chaque chose, namokile etambolaka D. S'il y a le faux, il y a aussi le vrai qui existe. S'il y a le vrai, il y a aussi le faux qui existe. Alors, la question, il y a maman Gisèle, et la question, il faut comprendre que le ministère est belé, ils en appellent authenticité. Ils ont un ministère est belé, et ça a mis la passion, il y a battu. Tout le monde a taliboui, la profession est simbité, la boîte de côté pastoral. Betty de simbité, la boîte de côté pastoral. Il faut faire attention. Ils ont un ministère et belé, ils ont gagné pain. Ils ont gagné pain. Ils ont gagné pain pour ça, ça la poisse, alors, ce qui ministère, ils ont gagné pain. Le ministère, ils ont la motivation, il y a appel, il y a vocation d'engager. Donc, c'est que le ministère, on les a pris, ils ont pris à Nyoso. L'esprit à Jézabel, tout esprit, il y a Hérodias, et Koko Salam, et Koko Zoa place. Dans le ministère, moi je crois, je voulais dire une chose importante. Dans 2 volets, puis dans 2 sens. Nous devons comprendre qu'il y a d'autres femmes à Bali Pasteur. Ndenge lelo tozomona papa na biso Chéribin ensemble na madame na Jean Tolo. Vous allez comprendre que dans les choses, acceptez-la. Par exemple. Exemple. Non, il n'a pas cet exemple moins important. Dans le sens que, Moutoumso a un ministère, a appelé, ministère est authentique. Mais à Bali Mosi Mogoboye, a un appel à Nzambé. Vous comprenez? Maintenant, là, ça devient maintenant la complémentarité dans le travail et dans le ministère. Amen. Les idées seront portées de part et d'autre. Il y aura personne qui sera comme étant dictateur, mais toujours se compléter. À cause de vision, à cause de pensée, Nzambe to se compléter, to mesurer par rapport à la parole de Nzambe et Tokei. Mais il y a d'autres femmes,
qui ne sont pas appelés. Dans un exemple, il y a une église, Pasteur Chéribert Zawana Ayebi, très bien. Il y a une église que je connais depuis mon enfance. Dans cette église, il y a un apôtre. Depuis que Abala Madame Nae, Atkala Rolakse, Mamanzambete, à côté de Nakata Mamanzambete. Mais comme il y a un moment où apôtre Wana a Koufi, moi si Atikali, il faut avoir relève, mais jusqu'à maintenant, l'église est patogée. L'église est patogée, pourquoi? Parce que moi si Azana appelle, Azana vocation Zambete, il va cotiser qui est pété, Nakata Moussala, qui c'est qui est pété. On a d'autres choses. Mais Oyazaki Abenga Mapanzambe, vous allez remarquer qu'il y a Moussala. Mais pour conclure, côté que la moi si espace, et moi si, maman Gisèle, abanda ko dominer l'église, abanda ko loba, il faut comprendre que ezaka misala ya nzoto, eza misala ya nzoto, wana molimo ezali susute. Pourquoi? Naza contre ministère ya moi si pour na confesser kango. Moi je suis un anglophone. Na confesser ministère ya moi si. Wana ngaba si bateyaka. Mais na lobaki. Na kato ministère, un leader à cause de la décision pour moi c'est à lobby parce que ton vivant va ministère moussous, va serviteur moussous, va suspension utaka madame ayebisi papa nandaku et na dingue sous serviteur wanate. Na suspension. Madame ayebisi papa nandaku. Nazo sepela lisusu na pasteur tel. Pasteur tel azuli papou. Et dans ce cas, il faut comprendre que les misala ya nzoto, les misala ya sentiment, les pensions physiques, naturelles et personnelles. Ce sont des pensions humaines. Ce n'est pas encore l'esprit de Dieu. Or, à l'église de Dieu, ce qui prime, ce qui dirige, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prenne la place. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. C'est le Saint-Esprit qui est le seul conducteur et le seul guide de l'église. Je pense qu'un bon leader, c'est celui qui prend le temps d'écouter la voix de Dieu, comme Moïse, a yoki orientation ya Nzambe, a exposé pas ya peuple Nzambe to na église, église elandi voix wana de récite kozala. Mais ce que l'église est comme que mamanda lobi, mamanda lingi boy, mamanda sali boy. Mamanda zana posa boy. Aïe aïe aïe. L'église a beaucoup bimana yo. Bimana yo. Atana neyo kende na yo. Parce que wane ko misala nzoto. Ananzamba sali susute. L'église Nzambe ezala église otolobaga ainsi dit l'Éternel. Ce que l'église est comme ainsi dit madame. Ainsi dit mon amour. Ainsi dit maman. Wana est comme misala nzoto. Moi je crois que n'a pas si déjà apport na. Et puis, on a pu s'y penser par rapport à la question de Maman Gisèle, la question au Manayoki. Maman Gisèle, question monsieur Eza. Moi, les questions on est vendues ici du sautin. Question qui m'a cassé, question qui parle. En tout cas, bon, question monsieur Ezali, Eza dans l'église monsieur, bon, bah ça va la. Basa ba programme ah l'église le to panier pour na offrande il y a une église elle panier dans toute une église il y a tellement autant de paniers que voire même na bandimi ba comme fatigué musu bazo qui ma même église parce que et puis que soit à église il faut ramener autant sur moi peut-être faut na sala boye na zo sa boye. Donc, ce cas-là, on a des fois, on a existe pour peut-être un piaka, on a comme donc, est-ce qu'ils sont vraiment obligés, il y a toute une autant de paniers devant comme ça, pour est-ce que beaucoup de panier mon côté, beaucoup panier mon côté, après, puis on a la carte, bah, on qui parle en gros, intercesseurs, protocole, ko kabolango. Na kati kuna to sei na programme boy. Pourquoi mettre autant de paniers devant devant bandimi? Question na ngeza pourquoi ba panier zaka ebele na programme ebele liboso. Tobandi na invité principal apôtre. Allô maman Jeanne. Réponse à maman Gisèle question à Mibali. Na mona palanga to comme 23h18. Ouais.
Et puis surtout, on continue pour ma question ezali. Bike, obiso naza wata. Ozat. Naza na yolo place na te yaki na seleka wala pona so nazongi ndako ekanga ngai. Ba nazo répondre maman Gisèle. Répondre na yo apôtre qui dit qu'on na pasteur Chéribin. OK. Maman Gisèle on Bible na yebi ke bato mosusu bazolekisa. Na bato mosusu basala na ndenge ya bien. Omoni Bible eza na eloko na kombo nango. Eloko na eloko eza na kombo nango. Nous avons l'offrande. Ce qui est différent, il y a offrande à prophète. Offrande à prophète, ce qui est différent, il y a dîme. Offrande à dîme, ce qui est différent, la action de grâce. Offrande à action de grâce, il y a différent au monde. Donc, tout ça, au monde, c'est pour soutenir les pauvres. L'offrande, on donne ça à l'Éternel. Nambonga motei, na moto asali moko na jomi apesi. Na moto pe nzamba sele likambo, alinga pesi action de grâce na ye apesi. Bon apesi ba panier oyo église eboyi kosalela. Mais soki ekomi panier oyo accident, panier oyo ya boye, panier oyo ya boye, c'est là où on dépasse makambo kendaka mabe. Même dim, apesi obe mikolo nyonso te, mikolo mokazui, il y a un panier utakotia. Action de grâce. Après ça on peut me coloniser sur terre. Nous devons monique na c'est l'ensemble de l'euro boboy. À ça ni apesi. Donc na sens wana. Donc ce penza batia biloko wana. Ezaka moi lié moko ya contact oyo nzamba zolinga mbongo na biso. Ezala contrôler et pas na ye moko. Ma bende kaka moko même tabernacle na désert batonga ngo l'appel de fonds. Tout ça rappelle des fonds ceux qui les cambouisent. Une nécessité. Tout le monde somba le pango. Tout tiambongo. C'est comme ça. Mais ça raté qu'à tout moment, ça, négomigo lembisa. Si on veut sengi mbongo, il faut aussi rendre compte à ces gens-là. Mbongo va taper ça qui. Pour tout somba instrument. Tout sengi 5 000. Mais mbongo côté 3 000. Tout ça là, mine. Donc, le qu'on est sur l'église, tout ça là, quand l'argent entre, ça entre. On peut ça compte rendu, on peut s'arrêter. Il n'y a pas de retour. Voilà. Donc, il m'a belépé, ils allaient voilà. L'église aussi, ils ont la capacité de retenir sa balle à Moussoussou, il y a qu'on soutenir Batumoussou, malade. L'église est ça là. Donc, bon, on peut battre ça contribue aussi. Il y a d'autres pasteurs, battant ça orphelin, orpheline, va soutenir Bango, Bazo, Bandaku, c'est l'église comme nous. On a sens voilà. Ebe tisoli bakute soki panier za na kombo na yango okoki kosala yango nzambe akopambola yo nde na sens wana ngai akoki koloba pour ne pas nakende mosika. Donc il y a panier ya offrande, il y a panier ya galade, action de grâce ezalaka mpe mikolo nyonso te, di mpe mikolo nyonso te, e moto mpe nzambe akosele bolamu abinasala mwa action de grâce na ngai. Donc, Nzambe apambola biso. Amen. Merci papa, au revoir. Au revoir, que Dieu te bénisse. To so la ta lobi na tango. Likamute papa to bengana. Pasteur Chéribin, voilà micro. Amen. Amen papa. S'il te plaît papa, Pasteur Chéribin. Question à Gisèle pour l'offrande. Ah, la tique de pasteur Akassia répondre la question. Pasteur Akassia. Pasteur Chéribin, réponse au tigre par là. Yo, la politique. Yo, pas ça politique. Yeah, voilà politicien mon. Oui, maman Jeanne, merci beaucoup pour la parole. Namoni apôtre Stras à Tikibiso, je crois. Ouais, pas Ozonga bandala utote ya na yolo. Mais quand même, Azoyoka,
Aoyoka. Aoyoka. Ok, merci beaucoup. Merci Maman Jeanne pour la parole et puis Maman Gisèle pour la question. Zambe apambolo ya mingi pour la question. Omoni lelo Maman Jeanne na oyebisayo si réellement le fidèle bazozala affaibli, il y a beaucoup plus de choses au ezole ke pa na biso ba pasteur ezole mbisa ba fidèle ebele. Dans le sens que bakoki kobwaka maite to milinge koko bimate soki moto ezate. Amen. Alors, lorsque Maman Gisèle a le Bible, c'est que eza constant au Maman Gisèle a ça là. Non seulement Maman Gisèle, c'est que bato ebele pe bazwaka temps et on se plaindre pour na ba panier eleki. Nalingi na défendre Maman Gisèle te, mais n'a beaucoup plus bibliste et fondamental. Dans le cadre de la parole, la Bible nous dit apportez à la maison du trésor toutes vos offrandes, vos actions de grâce, vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison du trésor. Oui. On nous a parlé des dîmes, des offrandes et des actions de grâce. Tout ce que nous pouvons faire en domaine lucratif, bien à Mongo, surtout à l'église de Dieu, il faut comprendre que tokambara banyamate tokambara bato. Et puis bato tokambaka et belé pe bazalaka na ba mayele koleka biso. Alors, tant tozo kamba bato, il faut qu'on puisse bato ba éclaircissement, ba précision, ya maramboto sala à la lumière de la parole. Amen. Yango moni ezalaka important qu'on enseigne l'église, qu'on tangisa église, église yebaka makambo yotozo sala, bibliquement parlant, importance nango eza nini. Amen. Dans des églises bien organisées et dans des églises bien structurées, dans des églises bien administrées, orani to mona ba panier belé te na la borne. Wani na ba Philadelphie to mona ba panier belé te. Pourquoi na ba compassion dans d'autres églises to mona ba panier belé te? Amen. Et ça pour nani? Tout ça église eza administrée, makambo kolobaki oyo ba opesa babola, oyo ba kosala boye. Ça fait partie de l'organisation de l'église. C'est à vous de s'organiser. Comment est-ce que vous êtes là orphelin? Comment est-ce que vous êtes là veuve? Comment est-ce que vous êtes là babilo au musosu? Ça fait partie de l'organisation de l'église. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Ça affaiblit l'église et ça décourage aussi le fidèle. Le lieu, comment on appelle ça? Exemple, il y a les Solomon Yoka Awa. Il y a un pasteur. Aza na Luanda, il y a un ami Aza Lelo na Luanda et Aza Lelo na Kinshasa. Aïbsinga que le pasteur en question, tant akufeli yaya na ye, akufi yaya ya église mobimbate, mais o akufi yaya ya pasteur s'il vous plaît. Yaya bandiminyo sauté, mais yaya ya pasteur. Alors les gens ne comprennent pas. Il faut faire la part des choses, Maman Jeanne. Le pasteur a sa vie privée. Le pasteur a sa maison, le pasteur a sa famille. Amen. Et le problème de la famille du pasteur ne peut pas ingérer à l'église de Dieu. À condition que ceux qui a ça dans l'église ou bien assemblée la wana. Écoutez-moi, Maman Jeanne. Écoutez-moi. Donc, en parenthèse, vous comprenez que ma famille mingi ya ba pasteur ba na difficulté à s'adhérer na l'église na biso na facilité. Vous comprenez loko d'abord. Yaya wana soki aza ouvrier à l'église a besoin soutien na même pied d'égalité na ba ouvrier nyos. Yaya ya pasteur, leki ya pasteur
ndeko pasteur akokoza le plus privilégié te koleka ba fidèle nyonso baza wana. Non plus ça. Parce que ba fidèle o baza wana bazo contribuer na avancement ya musala, bazo contribuer na construction ya musala, bazo contribuer na avancement ya ministère. Donc s'il y a quelque chose où il faut pas bénéficier sur le plan social, il faut bénéficier dans le même pied d'égalité. Alors, la sœur en question a Koufi, mais pasteur a remonté sa communauté. D'autres temps, la liboulou pour na yaya, liboulou on a ba sengi biso $750. L'église a contribué $750. Ba ke ba sombi liboulou. Au pour na cercueil yaya, balobi na biso $850. L'église a contribué $850. Pour dire quoi? Charge ya famille ya pasteur et se retrouver totalement dans l'église. Ça c'est une manière, il y a aussi chargé l'église sans le savoir, maman nangai. La fidèle on a nyonso bazala ba besoin, bazala ba préoccupation, bazala ba makambo na bango. Je ne contribue pas l'apôtre Esdras, mais je voulais simplement éclairer les choses. Vous voyez, nous devons être sérieux dans tout ce que nous faisons. Les fidèles ne sont pas des esclaves, les fidèles ne sont pas nos moutons ou nos bœufs. Oyo yo photo melamili qui na suka. Non. Baza pas tout. O baza na ba besoin, na ba famille na bango. C'est ainsi que mon exemple à liboso na ndolo bake batu musu ba komo sala ba église est comme le roi gagne pepo na yi. Amen. À ce moment on a que mambe kota ba désordre. Plusieurs paniers, en tout cas, sincèrement parlant, n'a contre moi. Et puis, l'église en Zambé, à gros salaire, makambo mususu te où il concernait l'église car on a appel d'effort. Non. Ouais, l'église, il faut la bien administrer, bien structurer. Ce que l'église est bien organisée, au moins, on a makambo musu ba ekozala malam mingi. Ba bando de campagne na babilo musu kozwa ba solution na babilo mususu. Trop de paniers, il y a des gens de marque, il y a des gens qui raisonnent, qui réfléchissent bien. Quand il y a un panier, panier il y a Galates 6, offrande ordinaire, il y a dîme, il y a pas pauvre, soutien à pasteur, pour pas somber la pasteur l'osso, kuna pona nini, bano balaka na ba permanence, il peut se fatiguer, akobima pa kei, et bon si au bateau bazwaka ebelete. L'église devait s'organiser na ba branche mususu kaka na ba mbongo o bango bazo sala ba entrée. Le mal c'est quoi? Tozo sala na ba entrée pe l'église ebeleza faible parce que e sala ba entrée mukie. E sala entrée mukie parce que l'église est bien organisée te. Ce que l'église est bien organisée, est bien structurée, alors sala ba entrée ya malamu. Alors ça là entrer ya bien et à dispatcher ba tâche wana nyoso ba charge wana alors ba solution nango bien. Et bon siko ba église oyo lelo gloire à Dieu neti biso na Kinshasa RSA télé makas pas compliqué ba église belé église oyo na école te église oyo na hôpital te église oyo na ba bâtiment te et ça ba église belé ba kangango d'ici là. Pour demander ba entraîner surtout oyoyo to sala kala wana eza wapi. Qu'est-ce qui a manqué que batonga l'école, batonga l'hôpital? Qu'est-ce qui a manqué que basala babilo mususu? Gloire à Dieu, que l'Éternel bénisse ba église ezana ba école na ba hôpitaux. Ezo des peuples basambela kawana, des fois bana na bango batanga kawana na ba prix moko eza un peu réduit, un peu raisonnable, un peu dérisoire. Ceux qui peuvent nous malade soit traitement correctement. Moi, je suis contre, s'il vous plaît. N'a pas panier belé, toqué pas anglophone. N'a pas le monde n'a pas anglophone, pas panier belé te. N'a mon yangote. N'a la borne, n'a mon n'a pas panier belé te. N'a fila, n'a mon n'a pas panier belé te. N'a compassion, n'a mon n'a pas panier belé te et belé te na liboso. N'a mon yangote. Donc, ne faut pas tout ça l'évangile ya libomo, tout ça l'évangile en na vocation nzambe nzamba bénir biso. Amen. Dans la ibisara batu,
Bapanier wane pambola raté, Maman Jeanne. Bapanier pambola raté. Moi, je viens de prêcher maintenant. Je viens de prêcher dans Zonginda. Dans côté, à quelque part. Mbongo va pessing eza pas plus de $20. Mais lorsque nazui mbongo wana, Dieu me voit. Na lo bano naza sincère. Mais lorsque nazui mbongo wana, namoni ndeko yeko pesa nga mbongo. Na suka, na yo compris kaza problématique. L'Éternel Dieu me voit, Dieu est témoin. Je lui ai donné tout cet argent. Nazui mbongo wana pesiye. Pour comprendre kaza problématique. Je lui ai donné tout cet argent. Au moni. Hein? Nandeni. Olobi maman. Nandeni. Et na pesi yango. Na pesi yango aza problématique. Comprenez? Pour ne pas donner des détails. Aza problématique. Aza na besoin. Aza opprimé. Aza opprimé. Na pesi mbongo wana nyoso. Transport. Je suis rentré chez moi à la maison. Yango lobi te ke mbongo na utote ya wana yango mtele sabana nga lobi. Yango mteko futa et futa ba frais scolaire lobi. Non, yango te. Donc to sala musala ya nzambe. Nzambe ebinenga futa biso azala ba manière bela futa ka biso. Mais musala ngo so ekomika yango de gagne-pain, yango no moto koma na ba panier belé. Ba panier belé wana ils ont motivation mususu ya biso moko ba pasteur. Et pas ils ont motivation ya nzambete. Ils ont motivation ya nzambete maman Gisèle. Donc moi je suis contre ba panier belé. Ba panier belé ça décourage. On est dans 2 ans nango, ils attendent ya ko éclairer église. Ils attendent ko pakolanga mafuta na mabete. Peuple a lembi, amoni mambe belé, peuple a yoki belé, peuple a commis vraiment abattu, comme fatigué. Auto éclairer église malam. Mabeza mabe, toko pakola mafuta te. Église et benga mate po senga rambongo tongo pourquoi jamais. Ils a bongote. Donc c'est un peu ça, c'est ça ma contribution. Ma Gisèle ba question sili ya to le kana. Ba question sili mama. Ngamo ke bitongo. OK, pasteur Chéribert tozongo c'est là pour la prière. To pesa ka pasteur Acacia. Pour son signe sopna. To comme na suka, to comme l'étape na biso ya prière. Ba papa so ba comme ma biso na prière. Pasteur Chéribert comme ma biso na 5 thèmes ya prière. Pasteur Acacia pas 5, donc il est bon de la psycho. Tu comme déjà 0 R, maman Jeanne. Ouais, quand tu sais la taille 3, tu bon de lui, tu basé la prière, papa, tout ça la prière. Si j'ai la prière, à ta missa tout, pasteur Acacia pas missa tout, après tu as dans cette prière, tu clôturer. Tu as une mission. Bon, passer à Cassia a-t-il la prière? Passer à Cassia, mais ma biso. Passer à Cassia, mais ma biso la prière. Ikambolini, pasteur Chéribert, diriger prière. C'est sauvé, Dieu t'aime ma biso du cognos. Non, mais ma biso. Mais oui. Du cognos, yom t'aime ma biso, doit accepter le quoi aux relève. Yava muta ba prière ebele, aza muta losambo, aza muta maombi. Amema biso na losambo to sambela. Soto tote ya toto gamba. Na bimaki tongo. Jour na ngai surtout yango na zoki ko neti mo mutu ebeti mukie na seki mama. Soki ko mema biso na pesati. Ah OK. Ça va? Et ko déranger te nzamba sur le kumu. Pourquoi tu bandes la prière et tu as une question pour continuer la prière. La Bible dit, il est doux et agréable que de frères de demeurer ensemble, enseigner là, l'Éternel Dieu répand sa bénédiction. Amen. En ce moment, nous sommes réunis plus que 3. Le roi Tosangani plus de 3. Il faut Tosambela dans le moment Oyo. Tosambela. Je crois que maintenant qu'on remercie Nzambe. Le Nzambe merci pour l'éclaircissement nyoso autosui na ba question oyoyo. Les ala qui posé
tozwi éclaircissement nzambe azwa lokumu pona amour na ye oyo amanifeste likolo na biso. Et puis nzambe azwa lokumu pa pesi biso pema. Il nous a sélectionnés parmi les vivants. Il y a tant de gens qui sont morts, il y a tant de gens qui ont connu des problèmes et des réalités dans leur vie. Bato ebele lelo baza na ba prison et puis ebele bakokata kofungola munoko te baza na mbetu baza malade. Nzambe apesi nga na opema to remercier nzambe wana. Prions les bons dieux. Seigneur Dieu des grâces, éternel Dieu, nous venons auprès de ta voix. Nous te disons merci, grand roi. Ce soir, Seigneur, on accorde nos grâces pour vous. Merci pour cette grâce. Seigneur Dieu de gloire, qui plus spécial qui plus gracieux qui Israël, et mélodie aurait la capacité de tomber sur la bombe et la biso. La bébé, ma belaki, ma belle maladie à mon côté, ma belle. Et biso de belaki, mi Seigneur du gloire. La maladie paye à ma casse, ma complication à ma casse, ma tension, ma Seigneur Dieu, ma complication belée. Là, vous permettez que nous à la vivre. Nous sélectionner biso à la vie. Au nom de Jésus, toi éternel Dieu, sois béni. Amen. 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 Nous avons le deuxième sujet. Amen. On ne l'est pas à Nzambe. Le Nzambe qui est toujours vivre matamoko compliqué. Tous en attend et à confusion, tous en attend du soir. Nzambe asalangana au grâce et tout se maintenir nanzela oyo, to demeurer ferme, to sénété na katanzela oyo, to fléchir au péché nous pas ya balte, to pas te belé si va se compromettre. Mais Nzambe wana pesa biso makasi. To CDT, bonde la Nzambe à Israël, prions les bons dieux. Oh Dieu de la vie, les saints d'Israël, le temps de la confusion, Seigneur Dieu de gloire, la confusion, Seigneur, le temps du soir, Seigneur, la confusion, surtout de bonne papa, ça la vie son grâce, éternel le tuer. Nous Seigneur Dieu de gloire, toujours ton éméré dans sa couronne, nous combattons, papa, ton pémoité, nous combattons, Seigneur Dieu de gloire, nous s'arrêter, nous combattons la paix mal, Seigneur Dieu, nous combattons la paix Jézabel, Seigneur Dieu de gloire. C'est l'amour, il faut ton éméré frère, mais il faut son aïe, et dans la voiture, il combat bénéval, et dans la bataille, si va céder par Jézabel, Nzambe à Maomi, Nzambe à Bisso, Nzambe sur la Bisso, Molo Seigneur, tout CDT, tout d'abord toujours le Kubanga yo, tout d'abord na yo le beau Seigneur, tout Kamama na yo le beau Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de la Bible, Nzambe tout garde toujours dans la fonction, et dans la Bisso Seigneur, Dieu de la Bible, dans la peur, Seigneur, Dieu de gloire, dans la peur, mais la scène en moïbo, oh éternel Dieu, et belé va continuer à ma loge, et belé Seigneur Dieu va s'y essayer, et belé va continuer à péter, et papa bomba biso, ça fait battre la biso, ça l'est la biso, bon Seigneur Dieu de gloire, permettez à la partage la biso, ça malola, dans le nom de notre Seigneur Jésus, la yo éternel Dieu, et sois à tes amers, yo des amers, bon la biso, yo des makassi,
na biso. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, soit un rebond de la bien-aimée. Nathan, il y a confusion, et un moment où il est noir, et un moment étant du soir. Mais où il est important, il faut garder la lampe, na biso et la huileté. Parce que quand le mari viendra, au milieu de la nuit. Milieu de la nuit, à vérifier la lampe où ils ont là, et la lampe où ils ont la réservation à huile. C'est ainsi que nous allons prier et dire à l'Éternel Dieu, Saint-Esprit naïe et kambabiso. Olimonaïe, Saint-Esprit, l'esprit qui nous convainc au péché, l'esprit qui nous rendra toujours forts, l'esprit qui va nous conduire, l'esprit qui va nous diriger, que le Saint-Esprit de Dieu et Kambabiso, on est là tous à la remplir le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, prions les bons Dieu. Prions. Le Saint d'Israël, venons ce soir avec tes serviteurs et tes servants. Enfin que Seigneur Dieu de gloire, tu puisses nous aider, Seigneur Dieu. Nous, Seigneur Dieu, avec le Saint-Esprit et conduire Bisso, Saint-Esprit, Azaranabiso, Tamoyos, Saint-Esprit, abattez la Bisso, Seigneur. La Bible dit, un jour, tu t'es parti et tu as dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vais vous envoyer l'Esprit de l'Éternel. Je vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui sera comme le Saint-Conducteur. Le Saint-Esprit qui vous convaincra au péché. Le Saint-Esprit qui sera comme un guide. Oh Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit qui nous fortifie. L'Esprit qui nous révèle de grandes choses. L'Esprit qui nous donne la force. L'Esprit qui nous révèle, Seigneur, beaucoup de choses. L'Esprit qui renouvelle la force à nous. Nous avons besoin de toi. Conduis nos vies, conduis nos ministères, conduis nos pas. Ne nous laisse pas, Saint-Esprit de Dieu, car nous avons besoin de toi. Au nom puissant de l'Éternel. Au nom puissant de l'Éternel. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Bien malade, dirige-nous, Saint-Esprit. Kamba bomwe na biso, kamba bafoye na biso, kamba ba préparatif nyonso, zambe ba préparatif nyonso, kamba Seigneur Dieu, ba programme nyonso, zambe tondisa biso na Saint-Esprit, epesa biso kobanga yo, Saint-Esprit mema biso na sanctification, emema biso na attachement na yo, elongola biso pepe na basomo nzambe, et orienté ba ministère na biso, et même biso na ba destiné na biso. Et on fait nos grâces, Seigneur de gloire. Et le Saint-Esprit nous donne la force, Seigneur Dieu, pour nous maintenir, pour nous conduire, pour nous dans la mazela. Et le Saint-Esprit, oh Seigneur Dieu, on est incapable, nous sommes incapables, nous sommes incapables, avec la chair, avec les corps naturels et physiques, nous sommes incapables, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Seigneur Dieu, merci. Je crois que tu battu les kimia, tu qui prière et pas il y a pasteur Chérubin, il y a remerciement, il y a bénédiction et puis il y a clôture et pas il y a pasteur Chérubin. Seigneur Dieu, nous te remercions infiniment. Nous te disons merci ce soir pour ton amour, pour ta bonté, Seigneur. Tu nous as protégés depuis le matin jusqu'à ce moment, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, mon Dieu, mon roi. Il y a beaucoup, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ont rendu l'âme, Seigneur, en jour d'aujourd'hui, Seigneur. Nous allons plus que monter, Seigneur. Ils en ont marre, Seigneur, tous allez haut, tous allez, Seigneur. La bonne de Dieu, Seigneur, la bouture, les lots, Zala Nzambe na biso, la recommandé, Seigneur, pendant le lot. Nous te comme à la fin de l'année, Seigneur, bomba biso, to kufate, bomba biso, to koyate, bomba biso, to zala musika na yote, Seigneur, ba va que mi pepe, isolia, Seigneur, to koyate au nom de Jésus, bomba biso dans le nom puissant de Jésus-Christ, bomba bana biso, bomba ba projet na biso, papa na télémérie puissance, mon côté Nzambe et simba biso te, oyo nyonso kasi bongisa na monde moleli Nzambe. On a touché l'ibota autozali awa Nzambe na rendre inopérable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oyo nyonso tu Nzambe moini satana teki liboso na biso poto glisser Nzambe. Maburu nyonso ko batimula ki pona biso
Zamba lo leza la mine sans effet na boy yango na le nom puissant de Jésus-Christ ya bomba biso na loboko no yanguya. La Bible déclare celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout-puissant. Bomba biso na ombre ya tout-puissant to koya te Zamba la to bela te Zamba la bambula baseka biso te au nom de Jésus-Christ mon Dieu mon roi. Nzambe ntango yo koya Nzambe na butu ya lelo oya kotikela biso lipambolo Nzambe mpe totoka recevoir yango eloko moko empêche biso te Seigneur toyebi Nzambe kati na se ya moi oyo toza na banécessité ebele tozobunda na baesprit Seigneur mais tika ete yo ozongola osala biso grâce tosimba mbongo osala yango posa bakomeli bisinga nyonso l'argent appartient à l'Éternel. Biso toza bakohérise Nzambe elipamboli wana tobénéficie yango Nzambalola tokozanga te kopesa merci Nzambalola soki mpe tozangi Nzambe mokili koseka biso bango basambelaka Nzambe esala biso grâce mon Dieu mon roi akomi yebisi ngai oveka la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Seigneur, crée la différence, mon Dieu, mon roi, afin que le monde, Seigneur, va comprendre que tu es Oyayo Nzambalola. Bandeko nyonso kwa zona na biso Nzambe na kati na TikTok na musika ba matite Nzambe pambola bango pambola mabota na biso pambola ba projet na biso pambola nyonso tu ya biso au nom de Jésus ibisinga les justes croissent comme un palmier oh tena la pompa kanaye akobota toujours bafuyi ya malamu Nzambe tika ete Nzambe obomba biso tomona kibompaka na biso tosepela kibompaka na biso tomona bana ya bana na biso pe topambwama au nom de Jésus-Christ Nzambe na bombi libota oyo na se ya loboko na yo soki ozongi te Seigneur mon Dieu mon roi lobi tolobi kolanda Seigneur tokokutana lisusu na live oyo tokozanga te kotombola kombo na yo na bondeli boye na kombo na Yesu Masiya. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la santé et la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, on me craint encore mal. Car l'Éternel est avec moi. La houlette et ton bâton me rassurent. Restez-moi inébranlable face de mes adversaires. Tu loin où il m'a tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, pas que chérubin, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je dis trois fois Amen. 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 Nzambe apambola biso. Merci Pasteur Acacia toyambi yo vraiment na bolingo nyonso tu plateau na biso yango oyo ezali oza bien, soyez les bienvenus tous les jours. Merci à Pasteur Chéribin. Donc ngana kaka mutu batie boye donc Pasteur Chéribin ba programme nyonso awa toyamba mutu tosala boye ele kaka pa Pasteur Chéribin soki aboyi mutu kolekate donc bato tozo lexela bino boye baketo oza na témoignage na bango. Et puis, tu as dit que baza basala nzambo baza sérieux. Yango tozo la bino to boye la bino n'importe qui te o ya koya ko affaiblir foi na bino. Na sengika to s'abonner. To za lisanga o ya ko s'abonner. Côté pas Pasteur Chéribin s'abonner, côté pas Pasteur Acacia s'abonner, côté pas ya Malengo s'abonner, côté pas Maman Gisèle s'abonner. To za bana tata moko to s'abonner, to pesa na pe ba vie. Et kozala malamu mingi soko moni vidéo ya muninga omoni muninga aza en direct kota côté partager et puis voilà vendredi vraiment si tout va bien ce que le Soumasi a prêté biso encore vie soko yamba frère Clovis Makola parce que tu raté déjà 3 fois dans lundi to linga to zana frère Clovis na présenté pe ba pardon na ye pa na bino azaki na avion zo qui vole les autres qui retard abenginga na kati avion ala kisinga ndenga zeki na avion wana deya to komi 20h20 donc ya eba kaka kolongwa 19h bazu 2h du temps ya retard en aéroport autaki Autriche kobeta na Autriche yango to rataki si tout va bien son nzamba prêter biso vie vendredi à partir à 20h30 aux ana faire Clovis Makola
bobongisa bakestion bolukaka botuna frère Clovis azali akoya bobongisa nyonso. Et puis pour la programme ya semaine prochaine na opesa bino yango bokomona bafiche na kolancer déjà basali na nzambe nini oyo tozala na bango lundi, oyo tozala na bango mercredi, et puis oyo tozala na bango vendredi. Pour émission na biso ya tout genou fléchisse eza lundi, mercredi et vendredi. Que Dieu vous bénisse. Merci à soutien vraiment à Malengo, merci aux qui on a Lila Pika, merci à maman Gisèle merci maman Gisèle Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Comme la liste vendredi, to kabani na kombo Yesu, to que ne ko s'abonner et pas basala nzambe. Nangana bakselo moko. Na pas passer à Cassia. To soki aozala na temps tozalaka wana na ça passer ka tozalaka wana pona ko appuyer pona ko mouvementer ba inviter ba question ba yaka surtout ba question to poser bango pour tozala wana pour tozala ba sentinelle après ko kosa tozana tozongisi des arabes donc ça soit la maman Gisèle. Passez à Cassia n'engana c'est ma invitation lundi toko ya mbayo comme invité principal. Soki bon invité na ozala disponible et d'ailleurs naza disponible. Dieu donc na ça la fiche lundi toko yamba pena papa Cassia to ozala pena pe béni. Donc lundi on ça déjà affiche pour na papa Cassia à partir à 20h30 pour semaine prochaine. Naïba otindaka thème avant ou bien thème la Bible tout genou fléchisse. Donc quelle émission ils ont déjà tout genou chez fléchisse ma bolongo nyonso sengeli egumba melanza ya omuni tozalaka na libre service ya komata mutu nyonso eza ke toyamba yo nde toyambaki lelo po koti na reta toyambaki apôtre tokoyeba abase akasi ya uti wapi base akasi ya binzambe na tanini témoignage à akasa bomwana tilera koli ba difficulté ni de kuteni nango nzela na ona nzambe ba bon souvenir ni de kuteni na ona nzela nzambe zaka biloko wana ya témoignage et fortifiaka pe bande ko mususu mutu musa ko atala kutu ya lekai na ta oyo mais nzamba fortifie ke ndape na nina lemba tika na kona accrocher la lisusu et puis tant to rekoma na suka nde to matisa pa faire cheriba mataka batu nyonso ba mati batunyo ba question par rapport à ba réponse yo pesi au monde eza batu so eza lo mati ozo croire que biso to yebi ma nzambe te ozo croire lo kwa bana nzambe ba na se ba yebi ma nzambe te ndoka ba passer cheriba bazana ba passer kasi ya bazana bazo ptia ba point parce que makambo to loba yango kotika na mitwa bana na nzambe o ba yebi pe makambo su te musala nzambe musa ko ya akosideti musala nzambe musa ko ya pesi ya vie na ye pardon alobe lo mota musu se kukipe ko mema pe mutu na nzela ya libunga o mona ke passer sheriba o ya bi ten verset boye lobi boye ndeti poto ko na sona suka nani tozaki na apôtre alobi po na ye nini masanga ya ma Gisèle epekisami te masangi mpo na ye masangi epekisami te eza na verset moko te oyo epekisi bato bamela masanga epuis apôtre alobi bato bamelaka oyo bamelaka na bango ye apekisi bango bamela te mais basala basala nzambe basala yango na miso ya bato te mpo bakobetisa bato mabaku mosala nzambe akomela nde mpe masanga bien na ndako na ye. Wow. Oui, na yo ndenge ma Gisèle so na loto mabe. Eza nde mwana ya loba oui, eza vile siko eloko wana nde passer siko akasa kende vandela biso omoni biloko mosusu ezaka neti vin ekozala na ba occasion mais soki toloba ke mobutu akoki kolangwa na ye na ndako na ye la toke penda mwa musika mpe tobimi libanda epikasa yoko ozwa yango ntango tokoya lendi question pena ya mama Gisèle yango wana amituneli déjà mais lelo lokwa tokomi na suka okorépondre biso ngo kaka lendi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Mpona ye eza sava mela me na ndako na yo mpo obetisa bandimi libaku te. Merci beaucoup. Merci papa, tokomi mercredi, tokomi vendredi. Que Dieu vous bénisse. Tokende ko s'abonner pas passer Chéribin. Tokende ko s'abonner pas maman Afi.
tokende kosabone pa mama Gisèle et puis papa Sœur Acacia. Tokomi vendredi, bisous, bye. Bye bye. Bye bye, ma chérie. Obenganga lobi ma Gisèle. Oui, papa. Naozala kolobi misala pongi. Adobenga lobby. Lobby, d'accord, papa. Merci. Passez à Cassia, Louis, papa. Oui, l'homme de Dieu, lobby. La santé.